Na SB ozong singai mams. Sila Bissalo. Sila Bissalo mams. Vous avez déjà une relation avec l'autre. Vous avez une relation té. Sila zara na ngate. Mais ce que tu as fait, ça m'a camboné. Le but non, faut le kabato ya kala babunga wana. Ayo penser na Viviane. Ya go. Tant aussi la bandi filmé. Na yo mon numéro ya Sila. Ah Viviane. Sila. C'est ça là un plaisir. Tu vas tourner la semaine prochaine, c'est préparé. Ah, ça va bien. Tant on a commis boé. Nandinga soli sarangai, nandinga bayambangai, ba kuku bayambangai, ndinga yambangai na SB. Nazonga salanga plaisir. Ngam davant sana pe kimia tina bota ya Nzambi. Nzamba wabongo la mitema batu. Nde akota pena kati na ngai ya bimisa nyonso ya mabe ya fanda na motema na ngai. Ya komaka na momi na mama mo besusu mama ngela na ngana boîte. Nala na ngana ba ngela na ngana boîte. Nala na ngana ba ngela na ngana boîte. Nala na ngana bar na luka concert eza place nini na Alexa Butu kinala na ndako pona komeka ko banga ndako na ngamo mena obanga. Donc on a un mot il est na pongi sto komika 21h les autres télé misanga ifuna bima non butu baninga balala yo balala na bima na otambola kana ba express na ba ville wana luka boîte na okende place na okota donc nazaki bongo concert ni na misedi ni zali na okela l'extérieur na milba simboki na milba salamate ba kuiti na lali ngafuna luka église ya molimo luka pe famille na biso mobimba ezalaka bima. Des mamans qui ont bien ngabina te yaka nouvelle alliance tant on me kabwa nouvelle alliance yaka na yana ko meka des balba to kendo ko meka des bena place na yako soit délivrance batebele ba yeba te vient na tika milier pourquoi et ba tout ba noti na ba kuiti ba kimanga et ba tout ba noti na ba kuiti ba kimanga et ba tout ba noti na ba kuiti ba kimanga. Nazala mutaba jenda, nazala mutaba jenda, nazala mutaba jenda, nazala mutaba butu ba bébé butu, nazala mutaba butu ba bébé butu, nazala mutaba butu ba bébé butu, ngafun bal faza abira no samuti. Oh. Nazala mutaba longa ba zem no samuti. Ni susu. Nazala pe lesbi. Ti. Wande na sala muti. Kozala lesbienne. Non ça les amabé na so mibala batu na pesa batu pasi na sala mambo ibele donc oh la fandi bo na ko sango te erreur nini ya makaso sana vina o so yo motali shoka ko ebimisa batama ya miso ka ona lobion ka ba wana kaka ona ko wana na panda na Sabino va produit na biso o to sailaka onga mkope na sailaka oyo eza whale elongi oyo eza whale ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout toza na bacrème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton so oza na ngo traité lèvres na yo ekoma rose toza na basavon toza na balotion. Donc, vous contactez puis sur WhatsApp. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Monsieur le journaliste, le vôtre, Barési Bazamer, veut et bonne année à tout le monde. Maintenant, on a toujours l'esclave du travail. Tout ça, nous toujours boulot comme il se doit. Vérité plus plus. Une émission socio-culturelle où il y a un rabino, artiste, rabino. Tout en général, musiciens, comédiens, peintres, plasticiens et tout. Voilà, paix à l'âme de l'artiste musicienne Maman Tété, ou à Kapiso, d'ailleurs, à photo paix à l'âme de l'artiste. Alors, aujourd'hui, sur ce beau plateau, j'ai le réel plaisir de la voir pour une première fois
La vérité plus, elle c'est l'actrice Viviane, au Boltalakae, Bolingakae, depuis Kala, depuis Moscovitch, depuis CD, cassette en haut, et puis YouTube Azali. Beaucoup moins on a plus na SB, et pas ici la Bissal ou Mams, Boltalakae, Pekuna, et puis na ma place, nous peut inviter. Alors, avant de présenter invité dans la Lilo, laissez-moi remercier Maf de qui est derrière la caméra, la prise de vue, cadrage, son et image. Et merci aussi à mon boss, mon patron Yannick Chamba. À tout seigneur, à tout honneur, mille respects à toi, bonne année Nayo. Et ma maman Clarisse Ganga, Maman Africa, depuis London, je te salue. Nabatunion, son maman, mato clin d'œil spécial à toi aussi. Merci à Malik Arafat Malik, Julio Monamputu et Gueto Kamazi depuis Montréal. Et pour avoir pensé aussi à Shekina Vumbi, c'est mon cœur, un gros bisou à toi. Maf Sosa, d'accord, on a fait bisou pour dire déjà bonjour et bienvenue à mon invité qui est l'actrice Viviane. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Meilleurs vœux, bonne année. À vous pareillement. Voilà, très bien habillé. Merci. Vraiment. Voilà, Viviane Abiel, et là pour n'avoir pas le Bossona Yambayo, n'a habité peut-être dans différentes émissions, peut-être le Bella, mais pas dans le peut-être un peu curieux à rouiller sur Viviane. Carrière, il y a Viviane dans Moussala Oyo, pour comme Viviane osa reconnu à Batunion, peut-être on a Viviane Moko Yanda pour la bino, mais le lot comment il y a public Mobimba et Banara Lolenge Boni. Koluka kobima na miso bato bayeba ngai po nde tozala mwana moke kala na banda osepela na théâtre makasi nazala mpena fanatique ya théâtre même balisolo nde ezalaka na se na mabele okoma boya bitendi na banda kosaka na fort eya kokoma fille moko Flavie so nabosani te na Afrique du Sud. Il y a un joué na badi muzuri ba fioti ngoma ya fioti moi kala bu Flavie na ba yolo wana et ça dit que aïssa ngabi ya osa théâtre proposant un théâtre ya osa théâtre na oseka seka tellement na banda ko seka mingi na ko kati ya osa théâtre ngabi ngapi na sepela na ba théâtre mingi mais na oya et ça dit que ba kena tournage mo ba kotanga ba amekisa nga na leka wana za mo amuke na otanga na ba première deuxième des humanités na leka ko seka teme leka kinga na bité na okokate et osa siko na koma ko fréquenter mingi groupe Chic Choc Loenge ya vie nzambe na profiter na pesa ba mère ve na ngai le vie mokere ko ngande na ngadios na ndo fréquenter mingi ba répétition na ye na oki ma classe tozala misatu boye so na bosanité to oki ma classe pendant otala ba théâtre na ye ba répétition si au moins tout le ta mobimba ya classe wana so le monde to kaleke ka heure to bige 12h tout zo anda to ndo ki ma classe makasi pour to otala répétition Chic Choc Loenge et après na oya kaka ta osko copine wana azo insister kana sa théâtre nga loko ambition nga ezaka groupe wana ndi na yepa vieti na bino na yana kota sa théâtre utala na yimoko na yana kota sa théâtre habité il va uniforme abi ozotanga nanu zo diplôme bongo ya esenga zo diplôme bongo ya na yaka kaka mukona zwaka diplôme na vieti lelo ngai na sala commercial d'accord tant na zuka diplôme ba mona ye na ye na zu diplôme ba na ngana zo diplôme na zu diplôme na ye to ka sala ka esengo makasi allez OK et ça ba neni chose en bonne mémoire et qui me moi funa raisonner na fanda bien na raisonner na zonga sima makasi mais so ka clesco carrière na depuis bandina lelo et combien de gens 19 ans waouh vous avez coulé tout belé hein il y a balé qui belé hein balé qui belé 19 ans on a eu 20 ans de carrière félicitations kobota moi na 20 ans comme déjà à l'université on a na ba série wana na sisi classe na diplôme na na ba 18 ans OK na ba 18 ans déjà ba calculer déjà âge no yebi bongo na moi muke na mukolo ngana kata kate ona zo na âge na ngana kata ona 6 auto na mbeli na Juliette no poni
Oh, yo tika na. Oh, na maman mbimba na mukolo. Ah. Yo mona nga mwakuge. Mais bato be balingo ba age na bango. Na kata kate. Na kata age na ngate na mukolo. Na botami. On voit qu'on sait que suki na. Non, na botami na Kinshasa le 22 mai 82. Na mukolo. Oh, mukolo ko? Na mukolo te. Mais aux la ficelle peut-être un âge naïe parce que les lots va te belé pour le âge na bango bazaka surtout ba au moment ça ba âge naïe te au moment ça bomba ka ba ba yebi po ani baloba te. OK. Koloba âge et changera nini Baris. Et changera nini. Et ça la peine nini donc somme de l'équipe na TV lobi âge naïe c'est que au koufi to au perdre poids. C'est ça. Non, mon amour, c'est un sens. Ok. On a sens. Par exemple, on a posé ba kitaba ajwana. Peut-être bazara na besoin bazonga na ba niveau mon boy. OK, ne tozara boy, tozara dans to comme na ba niveau mususu. Na za boy na théâtre, na ba leki pe ba ya sika. Voilà. Soki na bina zonga na scène comme na niveau na ba oseka na komizoba. C'est ça. Po ebele pe na monde na biso azara soki azu problème na mutu moko boya bimaka na théâtre seke mutu na loka bimaka aza mukolo na ya uma ba ya voilà ya nani okutu ya nani okona kosalir bato nga tenga na mukolo papa on dit na mukolo voilà ya ndimi na ya mukolo et par après kolongwa Chic-Choc longo oya bayamba ki onondeni na ke yango na Chic-Choc longo moi na classe okoti beaucoup pe bampaka kuna bampaka na kuta ba Jani ba vie de loin ba chocho ba jokisa ba yokozuna na kuta ba tebele ebele est-ce que ba gogola o yo pe innocente yo bino eloko ba Chantal bon gogola penate mais bayamba nga bien ponga bina ka cool penza na ka cool na yaka na zaka kitoko na zaka propre tala so lingi musala ngo bando sala ngo bien et puis na yebi elo moko na katiote apo ferel na yamba une émission abi na Chic-Choc loenge so yo sa propreté benga na yo apo yebisa o afandi ya tanga kozo kota kana entrée wana mama telema yo mutu yaka bilambo la te yake voilà alors ben bon o ya wana penza monde ngo yele lo boy yaka lobi toza posa na yo yaka toza posa mais bilambo yo yate to lingite vraiment quelque part exactement école mo boy ba ola sabino pe que artiste faut à la propre faut à la penza présentable na miso abatu oui pour Chic-Choc loenge ezaki mouvement mukete OK ezaki mouvement munene po orchestre ezala na kati OK les vieux nzambe ngamenga yeka bongo azaki na ba prêtre pembe na ye c'est-à-dire ndenge oye répétition ozonga bien ndenge oye répétition na muso ozongi ndako kozonga pe na muso $100 $50 pour ba prêtre bazana ba kabila bato il suffit ko melisa ba melisa bino bolangwe pe na ngadia dia lobi na tonga ebisio yaka répétition okute kutu mdali boso na répétition parce que yo yate ona langwa na praise aujourd'hui on peut suspension donc dans un mouvement mukete dans un mouvement munene makasi siko yo ya salite imaginer o ba film o ya boso ba jouer ça ka o le kana TV na ndenge o ya liboso na zara Jean 10 na zara moi ça Jani to no fan de la nzunga ya loso nzunga loso so bo fan de la nombre de mbuma loso wana nde mbongo nguma banda bima na ndako boye donc pesa na bosa na ngoteti yango ebimisa opemba moko yango esalanga Viviane kuna komba Viviane eza no o babotelo na famille to des arabes pe sope komba eza no propre no famille OK ba changer au comporter te kuna ba changer voilà et là on est ça que à un moment donné olongwa na pas venga dia pour que comme na sans souci bon yako comme voyage ya pona Jani OK tellement nazoka formation moko makasi départ à Jani na po sala nga bien te na bi mais muto pena ko tika la encadrer ngai par rapport esprit na ngai azate ozaki tetu makasi OK niveau na ngai muto ko tika la pena encadrer nga azala te de préférence na fa na ndako de Jani ya ko proposer nga lobi na ngai luka groupe kasi na koma lettre okende pona koma pe na dégoût na mona groupe ya nga bana tika pona fana na ndako penza bakome pe ko benga nga yaka ya wana ku bakete yaka ngabi na oyate bobuke na bino poto parce nga na otika la ndeni nde ya ko senga ngai soki na groupe nini ngai bona okepa ya sans souci
Parce que le groupe est dans la top quoi. Donc il y a un groupe sans souci d'Afrique. Ah ça vendait à ça dans la lettre. Bah c'est rendre coup le fait maréchal bando ko zo bato ba uti ba groupe musuté mais ngazo rangai tant Diana sali lettre. Oh yo kota ba c'est présent yemo kaza en vie. Bon on a évité na tout ni carré question. Tant a commis lettre na ke pe na présenter maréchal na bureau a biloko eza petit na Diani petit na robo il a été ouais banda ba répétition il na kota groupe Choc groupe sans souci d'Afrique. OK. Oh mais c'est où même la groupe sans souci alors. Na où même makasi, où même makasi tu viens au kufa, ton vieux pas au kufa, to lendi pe to megi ma ko lenda mais ko banda ko tindika ka ko tindika o pikle ba o tindika ti. Chose a été to seda. Oh. Banda bando tindika. Ah. To comme la question on a déjà. To solo là déjà. Et qui peut te question dans ce jeu ya nango. Bon bato bazaka na vision groupe ana ekufande ekufi lelo. OK. Po bato musu bakolo bake groupe ana ezali existera te. Balega na bango kaka po bato bayebaka programme ya groupe sans souci. C'est pas programme mo besali ba 30 quelques des années, etika déjà na mitwa bato bayebika mais mais par rapport à qualité scénario ba film et tout exact bato bando linga groupe ekufa ba déstabiliser groupe wana ba déstabiliser na kombo wana sans souci ndé balinga bazaki na posa biso tout bato to ya kala to longwa po bango batika ko régner autant botika pe ko régner ba musube ba kokite ba longwe ba musube trop. Mon coup d'appel basta, ba groupe non souvent que no kutaka basta. Oui, groupe déjà fanda, groupe fanda ça des années au kutaka basta na kuta basta pe kuna. Ozana mo complexité ya bando mususu. Te na zaki na complexité ba onde ba zaki ba complexé. Comment ça? Pour la kota groupe na bat balinga ngate. Oh. Pour ani. Mambo na ba na ebite. Kapa maboy ba lingote. Kapa boy ba inanga groupe wana do c'est pour moi ma théâtre mais oui. Oh ya parce que non ba ke ba lingote e mo ba boudéo ba c'est pas juste ba boudéo on comprend que même fleur bang o pese bena o soka koti e ke yo fanda ki wana misu na yo na ekuta no ka bena photo do natanga akomba fleur na lopesa par exemple apo ye moka yebi pe ya mutu na ngai apo to na biso famille on natanga akombo na ye mo bena za na yebi mo pela so misu na yo na ekuta ni on va que baso sa côté c'est peut-être ndo banga parce que yo pe na chic choc ou des choses qui déjà na moi image et longi na ope kombo pe za ki mo ndam aba taka ba bi asira ba ndo bota so ba rola te boy na sala ka ngope o bota ba role. Ah, c'est yo bendo o cheli ba to lambelier. Bon, na zaka na esprit ya chic choc le ngé da esprit wenge biso zaka ba moko ngade da kolisa biso na mo ba esprit mo boya o banga te faut za esprit aux artistes ba te biso bongo mais ba fi na so ba po firé te bando lo bango za star aux artistes faut za esprit voilà mais na même quand partout on a commun na s'imposer ngabité na ekolka guerre te na musala mais est-ce que tant oyebo kuti bato moko ba olende la ope ba bato moko ba ba pe na tie donc non bon donc non bongo et puis il y a au dribbler belo pour zoa ba tamo kutu comment chef ten kuna na comment chef bando benga kutu Messi bo metela Messi maboko ba Messi pour ani bando jouer makasi na ndoko pour na linga musala na ngai na do jouer bien donc ngaba ko lekisa mutu na sente aleka na vandi ba kumisi mutu be ngaza wana te ba kumisi te donc na la pongi te ngafuna longola ngokaka fu betela maboko bo betela maboko da funa sala effort pour ngana banda ko répéter ngamona ndako OK na vana pena ngamona ndako tant to uti répéter to zongi na o répéter on a pena ko répéter trop na ndako c'est ça parmi ba secret a réussi ta Viviane Lelo oui parce que bato bela apparemment ba répétation surtout bino ba nzonzenge ande ba benga bino mabesiko yango wana ah déjà na Viviane ba benga na film déjà na yebi ok ba répétition de la mère à science mais biso profiter na biso lelo ba ko benga ngani na tourner na SB boy na maîtrise na ngai so na kutena mutu mona scène na mona lo ba trop na otaleka boy so mona bato ba otela biso ne ba comprendre wana maîtrise na okino kama lembe zo kwa nga théâtre za kwa rande to so la bizana kwa ndeto za na famille bato musu balinga ba se faire voir ngasiko na otaloka boy bato ba otela biso ne ba comprendre wana mkolo o mwa mki modèle na musala mo za nani ngamoko uzamba modèle te
Mo sepela ta ba kuluto te peut-être ta na TV. Te. Ngamoko. Ngai moko na ya na théâtre. Pourquoi imaginer na oki ma classe ka pour na théâtre. Tu ko bandota banani kasi. O ba peso peut-être wana. Po o ya penza bi na nga théâtre na ya. Théâtre nyonso po ba série wana njo ezalaka minzoto ezalaka groupe salon ezalaka ba groupe ezalaka ebele même takinga ezalaka ba série wana pe ba série na biso na ba takinga bazalaka biso totala ba takinga na te fofani bebo otala bango na do sepela na théâtre même ata ba paya même ata lisolo moko eleka na TV nga nazaka fanatique wa lisolo ne ba Brazzaville ba bien nazaka fanatique nango donc nazaka fanatique ya lisolo bongo na TV yango mona ya bongo ke kozala fanatique ya mutu moko amemanga na théâtre te mais otala mo ba ja ba mère o peut-être oui ba maman ya biso ba maman Bomengo ba maman Bolingo ba fe maman Chako ba nani natala bango trop mais na ya pe na sepi na kumisa nzambe po na kutana na bango pe na scène na et puis maman Chako pe bo jouer ne pe mingi na coupe sans souci to jouer pe ba camarade pe na maman maman Chako ba oui oh non je pe na maman Chako ba camarade na kene pe likolo ba se wana le wata yo moko zaka la tama puta na zaka pe munene bo oui c'est ça kwa telemi na telemi na o me maman Chako na PSP bo afandi pa oyo kapenga ko bolia balibaya le rôle que Viviane a ça non seulement succès il y a YouTube a rappelé un succès il y a qui ça il y a poto et puis on continue à regarder succès voilà biso to sala ba succès à TV à King Tokangi to sala ba succès à cassette cassette biso ba star à cassette il y a CDT il y a YouTube T à cassette on pena cassette aussi li ba tu pena producteur ou ta poto denga na oya bono ke sa filmer ache ba na casting ache pe ngai depuis poto boyebe ko sali ba 5 6 films 7 10 films pe ba producteur musu pe ba bengi ozomona ke ko mi charger muto asimba Viviane na loboko pa mema ona nzonzi no liboso a vie jani OK ya fai motema ya labrine dange danga pardon dange na dange za kande mo petit na ko comprendre ngai film ngo yeba o potenzi marayo na kin malebo OK ezara ba fashion titi kalo voilà ba sera ba fashion ba moscovite ba bleu mo mais yo jouer pas major te apparemment te na jouer te mais tout non jouer pas major ça va filmer ah ça va filmer ti pas il pas na YouTube peka OK to ça ni ko filmer moi kitoko kalaté bon bando jouer pas major te prendre pour n'attendre un peu pas Baptiste Carlos a déjà fait la moto bon na habité pourquoi na habité bat bando comme va filmer pour mando c'est pas na hôtel ou quoi na habité yo ba producteur au travail na bango à part Baptiste Carlos basé belé Armelo OK par Rémi Kilo là voilà bon to sukata wana mais film o siko yo mo fandi ba Viviane yo na poto mikolo ezayo na se ba film ebele ya siko muneno Viviane zaka nango kala na lelo ekendabi bo bat balinga su minene te na sala régime o sa régime bat balinga su minene te bon te ta on a yo bota ndie bana na boti no santé zone te omoni ko bota pe na aja mkolo za mabe na aja mkolo za mabe po ba stress msoko rango tete neti ba stress mwana ko lela mwana ko bela mwana ko tungisa ko nisa ne ba ngote siko na yo ye ba ngodoki o ko pone mutu o la bien te le musu mutu mo ba pongi ezate azo ka boni mke mko simbi mwana mke mko sali be mwana lela mwana sa ba bloko wana et qu'ils sont moi point d'âme na répondre na ngamnene na lega ko tinde na zalali woza ko ngalinga na ngamnene et ba no salo bien ba no sanga bien ko bota ki mukolo za mabe to za bien eza mabe vous bota na âge bien te est-ce que âge bien robota vous avez âge 25 ans déjà moi c'est mon bali moi si OK moi mon bali za quand on a prompté mino beaucoup basé mais t'as besoin de kumbaser mais
ozomona mpona kokumba zemi fu misisa mpe ezala makasi ezala solide so misisa eza okemba te motu mosusu bando okata na kaka bacésarien mpa pamba ozomona teke bien te fu 25 obandi mpena ata 22 ans obota normal 23 ans okoma ntina age moko neti biso tokokende baage oyo toa nango botiki mpe kobota mais mosusu kozata na mwa 4 5 na obokola moko kaba okola sikoloni esalaka ke peut-être na baage wana Viviane succès ezalaki ebele obanda kokanote mais so otali ya plupart ya bastar ebele balingama babota te soki yolandela vie pene ya bastar seki abota avant ya théâtre aza déjà na bana na avant ya théâtre ntango mikoti na bona théâtre ekangaka omona nakopesa exemple na théâtre ele mosusu nana bachéri nanga le mosusu mwa 3 4 bachéri ke mibali nao makasinyanga mona te ok nana bango ata mwa 3 4 motu mpa oyebaka ete nga mona yebi kaka na motema mais sikoyo naotala so nazwi zemi ya oyo wana ntango oyoka osani aoboyanga so nazwi zemi oyo wana ntango oyoka aoboyanga ozomona wana succès eza na otalakaki kitoko mpe elobi ngai oyo babingaka nzela mino otalakaka ke ozwa zemi ekanga ngai mpo nga mpena bana na boti le mosusu bandeko bakomona absence na ngai na mwa tamo obwe na limwaka mpo nakolobaki naobeta mina badeza ya ndako mona fo fandela ye ozwi zemi ofandeli na ozemi zemi fo fandela mwana okosala kuta erreur te mpo mwana na fo azala bonne santé il faut avoir la bonne santé pour ça l'erreur au bébé si mon on perdre peu moins voilà pour ça la liga aux yeux pe na kimukolo sous o baba bota te abala te mais na mi bota na ngata ozo mon hôtel na bota na wana so ayoki wana so ayoki entre ta ba oya kaka baoyaka yo po tourner ka succès kaka o mona po kota ta garage le quoi vivre na uta kota garage o mona ngo eza problème donc car kota dans garage o bota te obota te so olandeli mpena bandeko na biso mingi baa na mosala oyo soki aza bana seka abotaki avant théâtre soki aza na kati ya théâtre olandela mpe nomwa mosusu abota te so ayaki na théâtre avant eke asosoli te ndenge nga nasosolaki ti lelo azalaka sa mwana eza elo mo fotie nango esprit mais oui naloba mambo eza normal elo fotie nango mpena esprit obi te tuko mpena nazwi décision na obota ofandi mpe okangi motema soki te olandaka succès olandaka succès yango tookende yango ti wapi ok motu fo ozala mère ya famille ozala na bana lisinga asi na boti nanga boye lelo so okende nde eza boye bandeko baobenga na bateatre mwa mwasi la belle Liliana soki bandeko nanga nde bazongisika na théâtre nazongi na scène boye omoteke esalanga su bien so nakei na ta lisusu nayebela nazwi lisusu ya mibale moteke na okende ngo ka bongo olusuleleki déjà te fu tobonga manamu te sikoyo te nazonga su na scène na pere nani pere Liliana te nazonga su na scène Viviane ozasomba bona pere na etine na pere na etine bofuna botaka na ye kaka te funa bala nde funa balanga funa bala nde sikoyo na bota mais so nzambe abike na obala te neseke na obota mais na obota na ye te voilà asala mabe te aza mwasi na ye Viviane aza mwasi na ye oyebeke mobala bato aza mwasi na nzima obota ne po te aza mobala bato te mobala bato te abala te ayaka mwasi na ye kaka azalaka na mwasi na ye sikoyo ota Viviane 2e bureau esimba te to Viviane 3e bureau esimba te mais soki pa na mwana très bien ok très bien voilà on ferme la parenthèse mwana ye po alingaka bana mingi ok mais so libala ye nango lelo kobala osala problème te osanga problème te bosanga botolo siko mwana abotola mwana abotola mwana te papa mosusu azala bonangi mobali mosusu abokola mwana nga te ye aza moto makambo wana te ye ndenge aza wana papa ya Liliana ndenge aza wana soki neti ana besoin ya Liliana akozwa Liliana ake avai na ye mais nde kobotola nde aosala yango te mwana aza mwana na ye akoba pe epesaka na vaa na ye mwa quelque temps mais kobotola mpenza te lobaki azwi abali nde abali alobi non nakofala na bana nanga esika moko là peut-être eza normal ozomona eza normal akozwa mpe azwi mwana eza mwana ye ti ngaboya pone
Ok, c'était une parenthèse, mais bandeko basi to bandeko ba star et belé bolu ka peu faut ce que yo teke la bango des techniques. On est no sala ki na ki mukolo pour kangalifa. Pour peut-être on peut pas beta bongo mais ba ozwati. C'est ça aussi le problème. Bazona na bango comme na ka ba kisi. C'est yo pour mela mingi. So meli kisi. Obi ka gene na zabe na obuya, c'est mo mela kisi. So bi ke na lingi pese mi to se préserver. Les belé ça là. On peut pas genre kangi maka longoli avant. Akia longoli na e wana est-ce comme be. Yo longola te hein. Ngana na longo se bine na regeta bana na longola. Ba combien? Ah tika ngai. Voilà, elle c'est Viviane. À bien les appels comme on a. Ouais. À bien les a comment. Non non complet dans des. Viviane à bien. Aux arrêts de combo. Dans son moutanga ça ya Viviane Western dans ta lobo. Wana benga ina pese kombo. Mais Viviane bien tout ça ça surprise moi quand Viviane est le monde. À ce identité. Ah bien pour avec. Kombo wana na linga ngo te po nini. Ya komba ya famille père na biso, ko ba lia père na biso na ba to kabwana. Donc na linga komona ko tuna fula. Ah bien les comment ya famille. Comme bien les ana zando ya tata masina ngai. Ezapika kuma mais ko e banda wana nde wana linga ngote. Ah. Na ko fula ngote quoi. OK. Voilà, merci beaucoup Viviane. À un moment donné, au comment il m'a présidente. Moi c'est que ça groupe. Une chose qui n'est pas facile. Bino mon coup ba diriger bino au moment donné yo mo lobi ke yo mo ko teti. Mais yo mo sko ozupe bana ya ndenge na ndenge. Leader. C'était facile pour toi et puis il a aussi un groupe où tu la que bon. Il a aussi un groupe yaki tango ba président ba groupe ba yokanaki. Donc to ko so acteur ou tu groupe musuté. Il faut accord, il y a place à outil. De ba sala ko pa Jennifer et pour na sans souci. Sikoyo oya groupe oyo. Ba ozong so pas président na. Poudre faloba. OK boy, faut poudre loba. Parce que président poudre le quoi pas na ba coaching à mabe, arana ba bato baza coacher mabe, donc comme ko kalele bato. On a tagi pour na ba procédure on a nso tuté. Donc on a dinga msa na ngai na kuma ka présidente. Ndele mo na sala ki pe groupe na nga mais ezaki pe facilité. Ezaki facilité mais na bunda ki penza na ba propre argent na nga mo ko futa na ba chaîne. Mais tellement au sang sabactère au mutamutaya na esprit na ye tant na yo comme na zemi na vanisi bango na soli na bango batikala ko encadrer groupe bon et simbaki pété le quoi bazaki na bango ba tout monde bazaki na bango na vision te des groupes yaki na ko stopper na fa na beaucoup na mona na ngai mais kala te na soutenir yo na batanga pour ko futa ba chaîne on a à l'époque ba on futa ba 200 ba 300 $240 chaque fin du mois ils ont futa loyer ndako. Et ça les cas ozalaka na batute mais pour musalo atana zangi na mutu kamena na ba relation na bien o na robenga boye ba sepe singa pe zomona ndele na kutena président Yannick Bo boss Yannick Chamba ya boss Yannick Chamba monte que na za bien c'est ça. Donc ce que je comprends bien la vie ya kozala peut-être célèbre faut que luka o créer moi ba relation mon beau solide voilà faut sans relation et comme ça peut que tenga mi pe boy mais ba relation pe bon au côté garage na TVT na côté garage on a vivre ndeni c'est ça aussi na mona na vivre ndeni ça ba relation na kaka vivre na mona ti mona na papa sitin ndeni zela na tela mona mbonga miliki ozomo te que sans relation au vivre te so mon mwana ngazaka bonne santé maman asala raté na fana na ndako pena du 1er au 30 parce qu'on ndako na fana kana wafuta onde c'est ça mwana na ngabo kama ndeni ngama ope na oso mafuta pour la ndeni pour muto acheze mité ya opeso te encore peut taba XBL taba XBL lo muto acheze lo ya ngai na ko botela ngasi ya ngako tindela ngata mbongo ako binisa oti ya bloquer yo c'est au côté de la camboie comme de tiens les invités au tindroni debso j'aime bien nga penda e fa ko potela ngai mona fata la ngai mais c'est trop tard ça pose te pour nini on a bota
Comment t'as goût, surtout avec mon colo. Voilà, déjà, mais déjà rechuté. Mais à un moment donné, malgré garage, malgré Zemiamon et tout, mais dans un secteur, il y a milliers en Zonzing, au sein qui peut moi recul, tout le monde en a été. C'était dit à quoi? Quand il y a un candidat au solar. Quand il y a un solar, tellement que Viviane, a tiré un groupe, a tiré un kiri. Chose à ramener Bekiri, hein. À ma case. Oh. Bacamarone Bekiri, ça va bien. Hein? Nga atala be mission non non nga bato atanga ko mona ate. Yo zaka bozanga atanga bakomba bato akwani. Oh. Mais c'est na yambo nzeba camarade Bekiri na wana tu bozanga mon kala. Na yamba mingi ba voyager do mazé ana mikili Irene ki diafuka ana mikili. Ba mo mingi ba pire ngai. Bana ba mikili wana tozawa staffé na bango. Donc ça rappelle na fia loyenge, chamutu bakata. Chamutu bakata. Oui, ngam davant sana pe kimia tina bota ya Nzambe. Nzambe wa bongo la mitema batu. Ndi akota pena kati na ngai ya bimisa nyonso ya mabe ya fanda na motema na ngai. Mais c'était facile. Tous les équipes na moi ba difficulté moi beaucoup longa o zaki pour comment peut-être Viviane à l'élo comment na des cas na ba délivrance. C'est ça. Na zo baptême. Pour nga na mona bima. Mona penda ya apôtre Boli ya Bonwa Omer. Mona penda ya mama Lili. Ndoya ya Liliana. Okay. Mama Liliana Luzayambo. Donc nga penda mwana na bango ngai. Okay. Na des cas na ba délivrance na zo baptême na comment sanga na nzoto na makila. Donc il remplaça ma mutu na vie na ngai. Et le bouleversa ba donner à ba démon ba kokaka susu ngai te et pesanga mwana o lelo na koma kimia er nyonso yo lukango kutanga na ndaku so na église te na ndaku donc on va pas regretter à un moment donné zemi pe bando ya te on va pas na moment moko pe ya raté na moment pe bando ya pété atoke ato meki kutu nazalaka mutu moko na yebaka ba date na nga ya ba période na nga te ba règle te ezali kaka soki o raisonner ezaka faut ozwa référence moko boye ejour yango nakendaka kotourne na ville kuna na mese les journalistes na kozonga na ngai eyaki faut ozwa référence moko faut soki ozonga ezalaka na date nini donc ozomona nakoma ba niveau natala ba perte ba mémoire bongo omonaka mutu moko bakoma désespéré. Ok. Mais ça rappelle parmi les soucis na yo to rôle bakenza mais pas ayanola balosa mono pour sambela ke na bota. Bon, ils ara na bota te. Autant on a basé mais ya te, on a zeka na loyenge. On a biso wani bando yelanga mingi. Donc na kuta na mobali no lata bo excusez ngai. No lata bi mobali préservatif te. Donc na ke ka bongo. Donc na yebika ke na ozana nga zemite. So na ko zo bake na ba période de sauter ndeni na ko zo pe na kipe na sali test il a accepté en retard mais au moins 2 jours 3 jours mon isusu période de bimi et bimi non donc ça bilo mo boye zara satanique to nazaki manipuler na komaka na maman mo be susu maman na gela na boîte na la na bar na luka concert eza place nini na Alexa Butu kinala na ndako pona komeka ko banga ndako na ngamo mena obanga. Donc on a un mot il est robina na pongi sto komika 21h donc les autres télémisanga ifuna bima non butu baninga balala yo na bima na otambula na ba express na ba ville wana luka boîte na okende place na okota donc nazaki bongo concert ni na mission ni ezali na okenda l'exer na medi ba chimboki na medi masanga te ba kwiti na lali pona la bien funa tia kwiti funa la bien funa za na kwiti so na kwiti te na monde l'esprit ekota na porte. Et ya bo mona osutuka bena mo bena et osutuka siko tongo osutuka mo pena nge bima na porte fwa ekei et ya pena osutuka bimi pwa ekei donc na préféré na la rater mais bato bando ya na ndako na bando mona bena ba bouteille ba whisky et vandi ka wana ete ya pamba te za na mona whisky na kati te na mona rango kaka na kontenga na melaki de lobby moko ngam na melaki yango. Comment niveau na komaki donc bolunga boka la msupe na kufa to na bela liboma pona banda ko péter penza au sarate tout le monde va niveau so na zum bali et que na la namba na ndako na nga na olota pena ke ba bundisa ba beta
moi pe ba fina na sutu ka bina tani mutonga lali pembeni na ngai te nga ba kite oyo koma mabe oyo koma mabe zo koma mabe zo koma mabe nga funa luka église ya molimo luka pe famille na biso mobimba ezalaka bima nde mama yako benga nga bina nga te yaka nouvelle alliance tango bima ekabwa nouvelle alliance yaka na ya na komeka nde balobaka tokende komeka nde pena place na yako soit délivrance bato ebele bayebaka te Viviane atika milieu pourquoi pe bato tutu banda otyana bakwiti bakimanga même baotu bamosusu mpe bana basuccès basala bafilme na bango babenganga pe te ntango nazwaka kutu bateme nazwi bateme naa na bato na nga na bastaff na nga baya bamela balia ezalaka dimanche samedi mpe bazwa deya programme semaine mobimba esalaka dimanche mpe ntango nake nasanga na nzoto na makila mwana na biso moko aye na lokwa priere ewumelaki aye azwi mbongo akoti na ogambela ngabi te lokwa deya tokomi deya ba 16h boye sombaka ngulu na pomme de terre comme ça bamela ata soupe nake mpe na luye bakiti naye nango na lupangu mwana biso mpe aki abi tanti vie na oya aki natikali nga mo nalambi mpe nzungu na nga na kitisi ngabi nalala kaka mokie natomboli kutu rideau courant mpe ezalaki te nami nalala kaka mokie natie telefone kutu pembeni so mpe baye baolamusa ngai eloko nakotisaka na ndako ezalaka nzungu nalamba biloko nasutuka 1h lupango bato basi bakota kande natombola rideau nga moko na telefone na ngai bayibi telefone te nga mpe nazaka ya olala na bakiti nyonso babilo nyonso na luwaka ezaka libanda donc namona peine manqué te namona eloko te c'est un miracle ya liboso na yo comprendre ke nga na mabe tokabwani nasikumisa ye ka nzambe na yo ka chair de poule ndenge esanga sikoyo nazwaka nakangi ndako mutu mpa koyebanga mpe telefone mutu akota mpa zwi eloko ya chair mais ntina surtout ka bongo courant ezalaka te courant ekoya ka ndenge natombola rido ndako nyonso polele bongo lupango bato balali na telefone ani te nakumisa nzambe tokomi na ntongo nakomi okabela bato aveni biloko nabenge yaka na sani atie yaka na sani atie yaka na sani nazongisi bakiti ya bato bango koseskize limbisa nayaki te nazwaki contre ta me bato tosola na bango na église tokoma na kala te tozoya mutu mosusu nakomi na ndako na olamba alobi te naa na nzela na oya mpe ntina nalali bongo ata mutu te ata bipi te ata message na whatsapp te non na comprendre place nako comprendre ke tokabwani mabe na malamu vraiment c'est horrible donc nzambe oyo alokotaka mpe bato oyo achangeaka bato oyo akomisaka mai na vino donc aza malamu mais moto peut-être okoba sur scène lelo so Viviane peut-être ozongeli ata mwa bafanatique noto barelation moko ya kala oyo ezalaki Viviane ozalaka kaka bakomeli oyo lisusu eza nani eya bagroupe eza na succès eya bachaîne YouTube oyo ezotalema chaîne bachaîne etalema eza ebele ti kasi oyo ezongisi toa na SB oyo ezongisi ngai mams Sila Bissalo. Sila Bissalo mams. Bozaka déjà na relation mondo sola. Tozaka na relation te. Sila zaka na ngate. Mais siko tango aye pesa makambo na ya lobi no funa luka bato ya kala babunga wana ayo penser na Viviane. Ya ngolu. Appel na e ozora ondeni saka opendeni. Bonga na tsola na sera na mwa zana mikili. Sera na ngai bisinga Viviane. Atangeli ngai Dinana, atangeli ngai Bellevie. Atangeli ngana Sila abi ba chaîne wana ezotala makasi esa makasi luka bango osolola obando tourner ba film bon ata esiko monde na biso so oke ko luka mutu ebinde ba ozwa yoti mspo binisa abi sera na ngana na sana ba numéro na bango te et tant aussi la bandi filme na yo mona numéro ya Sila Viviane Sila c'est ça là un plaisir. Tu vas tourner la semaine prochaine, c'est préparé. Ça là un bien. Tant on a commis boé, nandinga soli sarangai, nandingi bayambangai, ba kuku bayambangai, ndinga yambangai na SB, na zonge ça là un plaisir. Ça là un plaisir. Nande pe na kombo sala ba film, mona ki bagela so kala. Ba kombo zonga, ba kombo benga yo. Viens to mona ko na SB tout le monde connaît si bien, tu sais pelier. Et moi, c'est un autre.
Et le comment parmi les membres effectifs, il y a SB. Il y a SB. Dans ce film, et Koti, en tout cas, Bazan Sangate. Ah, mais c'est bien. Déjà, Viviane Kota Lobo, vous avez déjà une bonne relation avec les Cognos, il y a un Zonzing, il y a un Deko, il y a un Boké, de bon bando Koutana. Bon, mais il te Koutana te. Mais tu dis nana, tu Koutana te. On se mona, mais, auto comme l'anga le biazan à Belgique, la personne botte psychosali, elle s'en vient nana Belgique, on a zongi pour ça va film. Ok. Mais elle vit pe, elle s'est kingai, Viviane, pour ça va film. Yango na ozela na na musa mufute musa na ngai yango so pe na mona na pete ba obosa na ngai c'est ça et surtout que balé qui peut bailler belé tout ça pe et belé na théâtre ba ko fanda kati ba penser Viviane pour na ba groupe ba WhatsApp ya ba théâtre na zala kati point hein na longwa na monde wana na te soko comprendre na mambo na utolo ba na longwa na monde wana donc et ça est là au moment où on dirait comment il y a sika pa na ngana okokate. Oh, tant on a un groupe, on a besoin de ça. C'est que tant on a finga batu, on a besoin de ça là, on a un débat finga batu. So muninga moko comploter ça muninga mabe. C'est que nazawana, nazomona nyos. Or que nga prière na nga na cause na lisanga ya bacholité. Na cause atena barezinde ozana na vaina yo. Na prononcer comment bien. Barezi. De ozana yo sa Viviane zana mutu bwe na linga kete na théâtre ndenge zana yefuna laksa. Nakofa na note nga lisanga na bacholi na okoka te na nga tanga baso mingi ba biloko wana ba prière na biso ezaka ba mbele ya mino mibale yango moi na évitaka eza na ndenga mabete na évitaka sikoyo pour to ko ba fête ba comédien te ba fête na bino na bokoma po bo muta ya fête fu bo sangisa bato bo sali groupe moko boya bato ba ya fête OK ça mabe OK faut nga pena sona mina sa fête na nga na lingana ba groupe WhatsApp te c'est il faut que luka bandeko ba mona na te na fandi boy oyanga na chaque invitation ya kozwa ka funga na fête na yo faut ça la groupe WhatsApp na cha bato po yo fête na nga eza en sens te muto pena za na bolingo bato ota na ni fois ya na fête na nga eza ka bato wana te yango no mona ba fête mususu na ozala te pourquoi parce que ba beng saka te na za na kacha ba groupe te OK bana ba opi na raison pour que nga na za na kacha na ba groupe wana te auzwa idée na ndeni au bosa na ninga poto ze belé na scène na te na milliers na te sangai berreur muso sana le passé le lo Viviane ata ba biba banda mokilozo en soko no lingate na linga ngote berreur na sala ye monde yesu au kitapina ya papringa bambata pina pa so ko betanga na ba makambu na oyo kate ya ko betanga pena bu nzamba okita mobimba na osango te neti na zaka mutavia baba na osango te na zaka mutavia malangwa ya milangwa pardon na osango te na zaka mutaba jenda na zaka mutaba butu ba bebe butu ngafunu bal faza abira na osango te nini susu na zaka mutako longola ba zemi na osango te nini susu on a appelé lesbien ti wande na sala ngote OK kozala lesbienne na osango te kozala lisanga na comploter na sa mutu mabe na osango te c'est pour ça que ba bébé à l'époque oh mais ça mutu ça mutu to na oke mela mutu masanga na la mona ke bundisa yo mona za problème za eloko mutu ki bombanda nande za bo na omelela elelo so na vante fanya mila wata théâtre c'est que fina tana na problème nanga na sa kuti na na temiso telema toke so mpanzi na bino telema toke so la libuna no telema toke so la kuna toke ndo bunda oso lingi to bunda miso to bunda pe na miso ba ko mundu so linga no to tem to no to swani ko bunda to bunda ma miso ba Holanda telema toke so la kuna to ba toke ka baye nini ba do eza mabe na so mibala batu na pesa batu pasi na sala mambo ibele donc za fandi boy na ko sango te erreur nini ya makaso sana vu na so yo motali eshoka ko ebimisa kwa tama ya miso ka ona lobi ona ka ba wana kaka ona go wana na vanda na vitaka bobongisa na mao bobongisa na mao bonga na ka poma mao
Moi ça sert na problème na été. Nga pena mutema na problème maoti. Tokowela nanu nini. Maonga no towela nini. Tiko tanga koma moi sabato. Tena tunika po ebo bongisa olinga suma komanda. Na problème na été, c'est ma sœur. Bako chope cette mona ebo. Na ko jouer ma case, c'est ma sœur. Barezi, mona ande tolela na matanga so ndeko mwa kufi. Tolela makasi, pourquoi tolela? Boy to ça raba sembla. Pourquoi tolela? Tolinga naka, omona ki uta mninga ki na leli. Soko yo ya kolela na matanga mninga po ba monoka ndeko zolela. Wana etali ozana prom na yo. Mais nga bandeko na so ba bandeko na ngai. Ba bandeko ngali nga so ba prom tenga pena na koma yuma mutu sumba na olikolo akita kende. Finga na Viviane ndengo lingi dénigré na yo. Mais nzambo alongola rasoni, nzambo alingaka te oya yeba emilie ye ba sekaye yenda ko s'en charger na yo muto fanti komba Viviane na na yo. Quand ta mona ko sango te. Nako sango te ngomona na kimaka biloko wana po OK place mo no tonga muninga lokola kufa place azali. Voilà, merci beaucoup Viviane. Et ça allait vraiment bien. Boyo qui pénal sur la Viviane, comme la mission presque dans Souka. Mais Nathan Souka, malgré le groupe à WhatsApp et tout. Mais là, qui paraît que l'invitation au Boyoana. Il y a mariage. Mariage, il y a Gingombe Kabatanti. Na merdi le foot. Ba kotikela ngai invitation. Babu yo témoin libala. Ngai témoin. Oyebi libala ngonde ba. Oyebi yango de A à Z. Ngo. Wana famille na ngai. Pour babu à l'époque, master na openza. Master na ngai, Gingombe c'est mon ami. Toi on est même âge. C'est mon ami. Bobo Manoka. Bodrick. Bodrick c'est mon ami. Bodrick. O tchape pour makasi na basira bana ba film ya groupe na yo bana ko jouer mingi kuna. Makasi. Wana ngaiti. Bobo Manoka. Wana ngai. Wana ngai. Président na chaka makele force na kena parler na baketa tele kinga na milai na zwaka. Ba pa na zwaka. Bilamba te ko ngati na okina ngokaka. So na kena ndako na ofunga pena frigo boy, on a fait un congélateur na jour na ngo besoin na ça on a lingi c'est mon ami. On a venu ngai tonton O. Donc Omar écoute wana famille depuis groupe sans souci famille. Tonton Loulou Piron Dombasi. Wana pena yangai tona ba kati belé Piron kutazoya pa na ngai pena mona ndezaka oyena ndako ndeko na oti alongoli bilamba nyonso alati robe na ngai aoza mpepe atebe fufu tolie to bani pena se ndezaka pesa ngani puta na lata yeba ko tona robe na ngai alati alongoli bilamba na lati robe na ngai to fanga na to seki to lie anonja to la pena Serge ye awa ngana katikati bon voilà famille vraiment famille ça allait bien mais surtout nous total la bilan na yo ya année comme na ngona suka rôle beza bien kitoko kitoko dans le Seigneur. OK Viviane mwana nzambe maman na Liliana malgré ba conjoncture ba confinement l'équipe Viviane a bota bien Viviane mwana okola bien Viviane aza bien SBA Viviane dans maman tout ça bien dans maman tout ça vraiment kitoko voilà to comme na biso sur mot de la fin on prend émission lelo et puis na bambote na yo ba tu ba ko ta contact avec Viviane musu peut-être ba éviter que to joye ndenge nini OK le bani en tout cas on appelle si merci na batunyo surtout balandi biso na pesi merci na ba fan tout bolingaka Viviane Abiel Clara pour na kokota na contact na ngai numéro na ngai ezali plus 243 89 81 10 431 plus 243 89 81 10 431 na pesi mbote na ngai na les grands producteurs les grands producteurs Trésor souverain. Na pesi mbote na ngai na leader Mbaka superlatif absolu.
wana moto aproduire nga mikolo oyo so bomona nga na bafilme na nga bomona chaîne na nga YouTube Leader Mbaka superlatif absolu napesi mbote bisika azali napesi mbote na ngai na la Brine Dangi motema ya Janify napesi merci na Latifa Queen na Londres tozala mobimba na bosante Francis Rokudan Boyo Hervi Molegbe Biki Siama Dieudonné Mulumba na boss na nga na zumi mikolo yo boss Christian boss Christian babona ne bisiko zali nani na bosani nani boss Yannick Chamba boss Yannick Chamba boss Yannick Chamba voilà boss Yannick Chamba boss Yannick Chamba babona ne ba meilleur vœu na ebika ke bona no na bien na ebisa merci wana ba besoin besoin na ngai bokotika contact na WhatsApp to solo la merci. Merci beaucoup Viviane, Abiel, tout est bien qui finit bien. Merci à tout le monde au Botalibiso de partout ailleurs. C'était là votre actrice au Bolingara, qui témoignage naïe et ça bino bien. Maintenant Mouto peut-être qui peut la même vie que Viviane, n'anga qui témoignage no à l'andaloko na yo tolo babongo. Ba na lokolo na ngai po mokilia mabe. OK. Bandeko na ngai no eza sentimenté. Biloko tout est comme ya kala. Omoni succès comme ya kala. Omoni ba téléphone to salela. Même ba caméra ou ba filmer biso, même ba scène bo na YouTube tout est comme ya kala. Et loko est comme ya kala te ko ezaka Jésus Christ ko yeba na vie na yo, on est comme ya kala te. Amen. Donc il est temps, peut-être je viens à lobby à l'équipe. Il est temps. Mais les longs na okufa ba sepela menga na sepela po na omona miso na Nzambe. Pourquoi? Parce que on a za sala nazaka na ignorance na yeba ate. Lokwa na yebi na koma mwana Nzambe na yebi na ko zongela ngo te po ba demo ba bima ba ozonga na yebi bango na timbela bango. Na ozongela ngo te. Na ozongela ngo te yango moni ngai na bibenga mwana Nzambe. Bino pe botika bola na lokola Viviane. Po na koma mwana Nzambe encadré par apôtre et prophète Bolia Bona Omer na mateya bakambi nyonso ya nouvelle alliance na malendisi ya ba prophète nyonso ba prophétesse o baza tout autour ya Viviane de lelo bomona nga na oloba bona TV. À bon attendeur, salut. Portez-vous bien, bonne année à tout le monde. Merci infiniment. Je ne cesserai jamais de lui dire merci à tout Seigneur, à tout honneur, le boss par excellence. Yannick Chamba Godson, privé personnel, Nzambe Alongola, 50 ans, Batunion Somita, ma baba Xelayo, pour monter Mano et n'habiter. À vivre 600 ans. Ah oui, mais là. Ah bah nous sommes Nzambe na Koufananga. Pour la moleki belé, merci infiniment. Merci na Shekina Vumbi, beauté plus l'argent qui te repétaille Vumbi à Shekina. Gros bisous à toi. Merci à Raissa Martin, ça je t'aime énormément aussi. Et merci à Jonathan en obésité financière, Mouké, ma proche Tonda. Glodie au tête, on tête là, que ma fumbe, moi, mon tête là, aïe mon moté. Glodie au tête, la surprise à boyer au salaire bien. Bonne année là-bas, tout le monde. Au pot de l'Arabiso, exemple, la télévision, numéro affiché dans l'écran, bah meilleur vœu, bah bonne année, et au salaire bien. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Ciao, ciao. Dikamunez Yosef. Naza bakome bela minene na vie na ngai. OK, ils ont nécessité quoi? Naza pour sa prière. OK, nga naza homme dédié. Na pasteur Madison, na Ivraka na les ambassadeurs pour Christ na Courneuve. Na moni sona bonde la kana ko ko fukama. On a bonde la kana. Père de gloire. Merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko pamela nyonso moyini na kati na nzoto o nyonso zali ko ronger ba problème na Seigneur maintenant naliko non
bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngai. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngai. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngai. Okambaka bomoi na ngai kolo Yesu na bengi ya Sumaka mazango nyonso koyo na pengwa te. Kombo yo ebikisaka, kombo yo ekangolaka kombo yo mabolongo nyonso ekofukama o liboso ya kombo ya mokonzi kombo yo epesama likolo na se. Kombo yo ekangolaki Daniel ngao. Kombo yo esekisaki Tabita o. Bazanga mabota apesa bango mabota o. Yahweh likondi na moto Yesu oh yaya tambo yo apesa mabomo oh papa mama. Na maso sala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngai. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngai. Nsamboyo nanyango koko wanga na kombo na yo. Nanya koko wanga na bomo yo tozala ngo soki yo te. Ngo papa papa bandeke na likolo bazotatola yo. Bambisi na mai bakonetola yo. Banyama na zamba bakonetola yo. Oza mokonzi na lola. Maravilhoso Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngai. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngai.
TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.